Fali azalaki pa ya agi na tala longtemps et si côté na yebakaye akepa kofi amonika koki là maintenant il est au nous ça soit azaki kuna ngao sala monte anga betare nate donc il fallait alongwa po donc c'est ça si ko bisoyo le fait que to betaki trop na basima ya batu empire papi kale baza papi texte bani yo za na sima na bango il faut pas pesa au passage. Héritier par exemple si on a dit pas ouera ok à cause de la héritier azale lote alinga ozala musicien ouera abeta melelo alongwaki batu musu amona imabe héritier alo atiki ouera mais non c'est ça l'évolution musique eza ndenge wana ya liboso ezali Alia parce que la chanson mo eza na titre nango Alia. Deuxième T ezali stop Alia, oui. Alia, oh, il y a un quadratique quand même, on a problème aussi. Bon, tant on a aimé Alia, ils ont inspiration et la yenga, et il y a comme ça. Et ça y est. Il n'y a pas besoin de partir. Il n'y a pas besoin de payer comme il y a. Comme peut bali, am soupe basu kabakaboli Alia. Donc c'est ça quoi. Parce que eza combo za ndeka na pese exemple moko de pepe kala sala nzembo ya Michou toke ko sala mouvement wana et to ko sala album wana ba pesi biso suspension nga suspension à 3 mois ko fait libaba suspension à 3 mois monza ba pesa ki soki durée indéterminée je crois moment ndengwa atoyo ko fana sebul mais atoyo monter pe plan na biso toke ko sala Star Mania Monte longo shock star. Monza premier. Tokena Monza premier ngai Monza na Kofi Alibaba to sali Star Mania. To bandi pendinge zala kaka papa Kofi akokite alongwe na ye ngana meki ko pusa na mona maiti zala ka isimbe ka te parce ça rabe mama likonda to eko kabwana Monza mena nenga bien. Javier Quadra so eza Alia wana boyo kana te. Non ba imbi Alia donc oya sepeli na ngwa sepeli. Que toi on a parole so eza yeto ayete toi banguka. Les gens ont un gâteau d'anniversaire donc on va kataka olia les mimi chope parda c'est ça. Maïli nanga ya ona zo bimisa yango bato bazo yoka bazo sepela nazo beta ba concert donc naza accepté les naza na ochobeta na nina wana na Anvers ochobeta na Anvers siko na obeta le 25 novembre na obeta na Intercontinental dans la Champs-Élysées. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes, bienvenue sur mon plateau Dis-moi tout, dans Solo la vérité, chez Miguel Niema, Papa Ngeli. Encore un plaisir de vous retrouver dans Solo la vérité. Lélo n'a un plaisir, un immense, parce que je reçois quelqu'un, dans un parcours naïe, na musique, et c'est des gens que tobeta maso na bango penza minute. Mais un plaisir na retrouver na moniye, na spingi invitation, et puis andimi aye. Il m'a honoré. Alors j'ai le plaisir sur mon plateau de recevoir Monsieur Desouza Santou. Bonjour Monsieur Desouza. Bonjour. Bonjour, Mimiche.
Ça va Bonjour. sinon? Vous Oui, allez ça bien? va, ça va, très bien. Comme tu vois, Dieu fait grâce. On est là. En tout cas, plaisir makasi ya komona yo, ya kozala na yo, et puis ya ko na ndenge honoré. Parce que babi yo zo invité à Yakate. Bien sûr. Ngabi bon. Mutu na chance na ye, ngai aye. En tout cas papa. T'es sûr qu'il y a c'est que bien à déplacement ou bien contre-temps, mais on a respecté. Au moins, tu vois, 17h, on a combien 17h moins 10. T'as niveau. Bamsou bayaka waka 3 heures après. Ou 4 heures après. Tout le monde voyait cette émission à minuit. Est-ce que ça a un sens? Ben, c'est un plaisir. Et je veux dire, musicalement, on a une musique. Au tel qui moi concert, il y a Papa Koffi Olomide. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Vous avez le mot Sabiso au... Vraiment, bon. D'abord, merci de la question. Et puis, Koffi, c'est une marque. Koffi, c'est une marque. Koffi, Azamoto, photo félicité. Bien qu'il est de ma génération, mais il est un peu plus âgé que moi. Donc, on a Oya Sala déjà. Vraiment. Et puis, on a l'andaki, parce qu'on suivait, on a TikTok, comment il y a un rame de comment nourrir. Donc, dans mon avis, vraiment, il y a des combats, on n'a pas de concert. À Bundi, à Betty, dans mon Simbaki, vraiment, félicitations Koffi, félicitations Mamassi. Vraiment, ça a été vraiment félicitations. Donc, ce que je dirais, félicitations à Koffi Olomide. Ben, c'est un grand plaisir. Oui. Monsieur Koffi Olomide, on a dit félicitations. Na maman si basengi bango félicite. Bayebisi bango. Bayebisi bango. Félicitations. Lingala un mois ça a compliqué. Mais papa n'a moni que aux lingo bimisa maxi single. Tu m'as dit c'est ATTH. Ouais, c'est ça. Pourquoi ATTH? Ils appellent bien on a expliqué parce que dans nos opinions question déjà on ça va pibia dinango dans nos question on bien les accords on va bezanini donc A espace T espace TH. OK, TH net yo ezali j'ai même bien encore il y a pas chéri. Donc ezali A ya liboso ezali Alia parce que la chanson mo ezali na titre nango Alia. Deuxième T ezali stop. Alia. Oui. Alia oh il y a bien un quadratique quand même au Luka problème aussi. Bon, tant on a aimé bien Alia eza inspiration et linga comme ça. Eza yé. Il est pas besoin de partir. Il est pas besoin à cause de ne comme il a yé. Comme peut bali am soupe bazuka bakaboli ka Alia. Donc, c'est ça, quoi. Parce que, ils ont combo, ils ont des gars, non, par exemple, des pépékala salanzembo, il y a Michou. Michou, ils allaient, moi, dans mon ya mouké, une jeune fille, quoi, tout le monde a mouké, mais c'était une jeune fille, avec au salana, et si on a ça, c'est comme on ça, prolaïka, crème. Pépékala, il y a un Michou, comment on a Michou? Ah, ça va, tout quand ça photo, ici. À qui n'a pas inspiration et il Aïma Michou et Vanessa Masolo. Bon, on a inspiration hier. Ali à mon bouquet, dans son KFC. Ali à mon alors, tout bêtiango. Mais vraiment, c'est une très belle chanson. C'est une très belle chanson. En tout cas, je ferai plaisir de l'écouter. Oui, Bokoyo Kango, vraiment. Oui, parce que là. Et esa chanson moko ndenge batu musu bakanisité pour nous na Saint-Denis basai déjà réunion. Ndenge batu bakanisité pour lobby mabete et lobby makama malamu, mais je préférais que batu bazela yango ezobima le 20 déjà na tie. Tétan ba yoki ka Kombo. OK. Kombo kaka, oui ka Congo.
Donc c'est ça, mais c'est là-bas où quand pour se féliciter déjà vieux quadre so eza ali ya wana boyo kana non ba imbi ali donc oya sepeli na ngwa sepeli to yeba na parole so eza ya yeto ya yete to yeba ngunga les gens ont gâteau d'anniversaire donc to ba kataka oli les oa oli mimi chobe parda c'est ça. Oui, c'est ça. Donc après le thé, le thé c'est téléphone. Le téléphone, oui, ouais. titre dans mon téléphone, baroyoka yango na betia on na kemo libanda muke. Na kemo libanda muke. Soukous bani, comment on appelle ça comme chez les Nigériens quoi en fait. Pas vraiment. Na kemo du côté na bangote mais c'est à côté vraiment. Même nzembo alia eza penda eza rumbate. Ya rumbate. Eza un peu na ke neti zuku na kati neti salsa donc eza boyo comme bo sepela. D'accord. Et puis TH ezali Toms. Donc Toms na rendre papa wa botingaye comme on a eu des sous à Toms. D'accord. Donc Toms voilà donc TH c'est Toms c'est comme papa nangai na sali hommage wana nesa sko rumba. Eza chanson ya hommage ya père nanga meza nzembo bat bobina na bar. Donc vraiment c'est une très belle chanson ba yoka rumba ba yeke de soyez ba rumba donc il fallait ka rumba ça. C'est ça, c'est A-T-T-H. Lorsque on a tout des Souza, Santou, d'origine congolaise. Oui. Pourquoi Santou? Santou, c'est vraiment c'est Santou. Et puis des Souza. Des Souza, Mimi, on dirait Bassi, on dirait, je sais pas, le quoi, il y a Linda des Souza. Bon, des Souza. Comme on a beaucoup qu'on peut cet exemple, pour. Ils ont non, comme il y a papa nangaye, des Souza. Santou, c'est saint. Net bar saint tu yebi santu polo santu nani santu mimi shiso azalaka donc eza santu wana saint donc bato pe ba yebinga peut-être na oza pe saint tamsunga mo pe na yeba raté ba yebinga ba yebi que non le monsieur là a un cœur bato ba betanga na musique ba yebi que des sous azana motema malamu bato ba vanda témoigner ça c'est vrai. Mais yo mo faut mieux bat. Est-ce que yo tu mitala pena ni ozana mitala to pena nga pena vraiment bien. Avant nga wana pena wana kutuduti. Alors on est à nzambe nanga. Après les autres c'est après. Faut mieux ba pour Yesu va sans miracle ayeba ka Yesu. So mieux bité mo salate. Au salate. C'est ça donc ça c'est vrai. Na mérita. Mais des sous ça c'est comme si c'est un peu portugais, c'est comme si outil côté à Bangola, c'est comme si les ali combat papa nangai. Papa nangai zali 50% dans le banine. 50% congolais, 50% grand-père absolument au Brésil. Tu vois, papa Ali 50% congolais, maman naye azamu Congo, papa naye azali béninois, brésilien, donc au moins on est au Brésil. Au moins que ça auto recherche mais j'ai parce que des Souza c'est rare. On a 25% ya libanda wana. 25% dans la Libanda. En question, je me posais, je dis, des Souza, oyo, a quand même pas aimé Nzembouana, il y a Laurent Musée. Bon, il y a comment on a Rwanda, je me suis dit, je pose la question. C'est un vrai Congolais. D'accord, né à Kinshasa. Né, grandi à Kinshasa. Mon père, c'est Congolais. Ma mère, Congolaise. D'accord. Je suis Congolais. Quinois, né, grandi à Yolo, non, à Yolo, à Dallas. Donc, Yolo, ça va à Dallas. Oui, oui. Naza, mon à Yolo. Pourquoi Dallas déjà? Nangana tout non, pourquoi ils ont mon à Yolo? Tu en as profité de tout. Bon, pourquoi Dallas? Ils ont Yolo, ils allaient dans la ville, moi, ils sont aux États-Unis, ils allaient Yolo, ils allaient. Ok. Alors, comme il y a Dallas, wana, et puis ça m'a vie na biso, ko kita na vie là, et puis ko poussa sous comment sous Dallas. Dans la star c'est ça na Yolo ba beta be Dallas c'est donc Dallas ya moni Yolo ils ont Dallas parce que la ville moko et pardon c'est pas une ville c'est un quartier ils ont quartier moko ba artiste ba bima trop na Yolo
ba vie belé Mobutu ba vana ba yolo ba papa Bombenga ba Bolongomba ba Bozi Dindo Yogo ba donc ebelé tout mana yolo quoi ba bana na biso ba lola ba eko bima ba Fabrice ba ngana ba bimi yolo ça toujours ya ba artiste. C'est ça. Ok, moi j'allais demander à tout dans son parcours, parce que parcours dans déjà sur beta betango, mais ngana on va prendre ngande na yambio ba o ba éviter peut-être ba o ba kolanda émission oyo. Pour une première peut-être qu'ils n'ont pas baza ba ebioté. Là oui déjà c'est monsieur Desouza. Santo carrière bo bana kiangona na bana na orchestre nini. Pour na moni betape na yo ozata ba dire orchestre siko ba dire orchestre neza ko mutuma ke na église apa na église montée donc siko yo lobi ko to monter malamu peut-être que e ba no simbate par rapport au comportement normalement ezaki par rapport au comportement parce que ngai na yebi musala ngo so lelo batu ba accepter ngati lelo pour na yebi musala en tout cas je suis né musicien, je suis né artiste et musicien. Naïbe vena musala alors na ba groupe ebele na tambola so na moni na ko supporter ma bête so na moni ka sikala balimba na ka mabe moko contre nga parce que ko yeba trop et boter ba problème hein bien sûr so ko yebi trop au mona ke bano sana ba problème na bato alors nga na yeba ki boulot trop ozomona na ke na bandi na bokese na ya quartier na yo ke ni historia na de baba talaka na kota historia we bande baba lobina nga chanze mona nga pe simbi to yemba na historia wana na historia au banda kana yango là au bandi musique carrière musicale na yo tu as commencé là-bas non na bandi bokese no ya quartier d'accord na bandi bokese ya quartier après na yiko kende historia na DEPS à son âme après et pas DEPS grand-père mtaye ko benga ngai abino petit na ngai yo foya Shockstar. Ok. Na ke Shockstar na taille pe niveau ya historia na Shockstar zaki na moi likolo na ke Shockstar. Après Shockstar on a lâché carbone na tongo mo bola mo que lâché ba. Mais otali mais eza ni siko na minute aux en société mo boy ba futa ko 2000 société mo ke proposer au 4000 on vend bien raisonner tongo ka ba o changer na autre. T'es ça c'est ma bête. Siko bon bon. Quand on a ma bien éviter ezaki bon on a tali niveau historia Shockstar. Après au moins que ngai na ke Shockstar kolongo na biso Shockstar ba débat ba yemo ba tika orchestre na ye ayeko rejoindre Shockstar donc Shockstar est na niveau likolo donc Shockstar to yeko sala nzonzi moko na Monza premier to kiniki braza ngai Monza na Kofi Alibaba to sa nzonzi ningi ala kaka ya ezaki album ya Monza premier biso to kinito to yembela ye et boti ba problème ba Monza premier oh c'est moulay makasi oui il était grand de taille comme ça bulgare quoi ouais je vois donc c'est oh pena ba tout travailler na bango donc tout qui ko sala mouvement wana et to ko sala album wana ba pesi biso suspension nga suspension à 3 mois ko fait libaba suspension à 3 mois Monza ba pesa ki so ki durée indéterminée je crois bien mande wana a to ko fana c'est boule mais a to ko monter pe plan na biso to ki ko sala Starmania muito longo Shockstar Monza premier to kena Monza premier ngai Monza na Kofi Alibaba to sali Starmania to bandi pendingi zala kaka papa Kofi akokite alongwe na ye ngana meki ko pusa na mona maiti zaleka isimba ikate parce zaka ba malikonda to eko kabwana Monza mena ninga bien parce que na sista bien que to kabwana na musique mais to zaki toujours ba mi na sista eti mon colonel Asuka akufaki moi j'étais avec lui. Tu vois il est mon jeune quand même hein? Ouais et donc akufaki na rate avec la premier cœur avec okufa na hôpital à Kankokolo après wana ngai na longwe na ke Langa Stars et pas évoluer Joker Langa Stars ngapi na vina ngala ilai neti kaka simbiti ke bimombale famille Adey na kota famille Adey na kota c'était pour quelques mois seulement. Attends, je comptais 1, 2, 3, 4. Ça fait déjà 5. Bon. Il faut qu'on m'en donne un petit peu de paiement. Mais c'est pour que c'est mieux, c'est bon, on est qu'on pour n'aille boulot. D'accord. Tu vois? Okay. Peut-être Nazala qui stable pendate, qui n'a pas un mouvement, mais mouvement où il y a qui quoi accepter, et puis c'est ouverture, c'est Empire Bakuba et Pepe Kale. Empire Bakuba et Pepe Kale vraiment. Ça c'était le dernier.
Oyo ya côté. suka yango wana. D'accord. Bon, ezalaki mpe ya suka te parce que après mort ya Pepe Kale naye komonte mouvement na bamista. C'est moi oyo azalaki premier moto apesaki idée ya liboso tosala Empire Fondation ezalaki nga tosangani na bamasta bavie nanga Bwingi bavie nanga Germain Kanza Soliste Papillon et puis na petit frère na biso Bia tosali Empire Fondation yango mpe tant toye kokóma na poto tikita tsatsa ndenge ezalaka kaka mwana bendana. Ok. Donc bon, moi maintenant je continue ma carrière en solo. Mais si je me mets à comparer, en fait, l'orchestre Oleki, je vois à peu près répertoire nayo, hein, et ça côté nini. Voilà, et ça Oleki qui va côté pour ne pas citer les noms des autres orchestres ou des autres artistes. Mais dis-moi un peu, avant qu'on continue, est-ce que tu peux comparer artiste Oyo Zalaki Liboso na artiste Oyo Komisikoyo? En tout cas, Oyo Komisikoyo, c'est ça, au Pénez Ali, dans Pessi Pénez image d'Anga, nous avons la carrière en solo. Donc qui tu es quoi en fait? Ton identité, qui tu es en fait. C'est ça. Nabia Olobi na siko nde Olobi au Pessi Penza image na donc identité, donc qui tu es en fait. Dans la musique. Oui. Voilà. Parce que là maintenant, depuis que nous s'installé à Poto, Batu Bayoki n'a plus parce que si on a au salon Nzembo, ndenge mutu na ngelingi, on est dans un groupe à Batu. Oyemba ka autant sur moi vocal moko et puis ba chao na mopanzi. Non, ah siko c'est moi le patron. Donc Mayele nanga chef d'orchestre. Oui. OK. Siko Mayele nanga ya on azo bimisa yango batu bazo yoka bazo sepela. Nazo beta ba concert, donc naza accepté neti naza na ochobeta na nina wana na Anvers, na ochobeta na Anvers, siko na obeta le 25 novembre na obeta na Intercontinental à la Champs-Élysées. Okay. Donc le 25 le 15 novembre na ozana Intercontinental na Champs-Élysées awa. Ba oyo bazali na makoki na bango ba ya ba ko assister ngai ne na obeta. Donc là maintenant je m'exprime librement parce que là c'est moi. Concert privé. Oui. D'accord. Ils ont concert privé et batu ba ya ebele. Ils a na bokasi ya monsieur Keita yemta azobetsa ngai na Champs-Élysées na Intercontinental. Et au moment donc, Siko Nazar s'exprimer librement. C'est payant, c'est un dîner, c'est une soirée. Donc, Erobanda 19h, tu minuit, tokati. Donc, c'est ça. Erobanda 19h, 20h, tu minuit, tokati. Ben, j'en profite pour en parler. Ils ont combien d'entrées? Ils ont combien? Droit d'entrée, ils ont 50 €. Parce qu'ils appellent au moins VIP, droit d'entrée à 50 €. Et puis, dans 50 €, il y aura à manger, il y aura mais ils ont droit d'entrée à 50 €. Ce que j'allais dire, aussi, c'est que tu colobates par rapport à Nipsakio Kalanayo, Nasikanayo. Au début que tu te retrouves Nasikanayo. Oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu reprochais à Kalanayo? Kalanayo, c'est un groupe à Batu. D'accord. Des fois, ça freine aussi. Ils ont bazo bomba yo. Ils ont décidé de couper cet exemple. Aujourd'hui, par exemple, la couper cet exemple, héritier par exemple. Souvent, ça n'est pas Ouera. Ah, ok. À cause de l'héritier, à Zalelote. À cause de la musicien Ouera, à Melelo, à Longwaki. Batumsou à Monaïmabe. Ah, héritier à Tiki Ouera. Mais non, c'est ça l'évolution. Musique, ils ont fallait azalaki pa ya agina na tala longtemps et si ko na yebakaye akepa kofi amonika koki là maintenant il est onyo ça soit azaki kuna ngao sala monte anga betare nate donc il fallait alongwa po donc c'est ça si ko bisoyo le fait que to betaki trop na basima ya batu empire pa Pepe Kale baza papi texte badini yo za na sima na bango il faut pas pesa au passage. Après le ratissage scénique à Paris Arena,
Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désunitons et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Na minute oyo nga na kovanda bonabi na question na sali nini ATTH eza baboule nga na vanda na bi bon je le fais naza na ba soutien na ngai bazali bato baza ko soutenir so na expliquer bango mais d'abord nga soutien ira toujours après na Paris on a sali ba nzembo bato bayoki na sali album Les Ambassadeurs et cartonnaki partout ba remix wana na salaki et quand on a bien voiture mon côté na Paris zangaki et puis j'étais dernier artiste on a tekaki CD na Paris tant peu après on a CDP et Zindi mais moi j'ai vendu plus de 20 000 exemplaires comme ngamo naki producteur nango plus de 20 000 exemplaires na teka yango pour ceux qui na groupe ya bato et na salon donc c'est ça. Je pense que Maxi Single les a payés au moment de produire hein? Oui. Ezangai moko bien que moi ba soutien zali menga moko d'abord na sala pe la production même ba ko betisa ba tout ba concert pe na beta misusu la misu pe zanga mona na financer hein. Je vois que ça donne bien, ça produit bien, ça fait Isaac et le comment bozo qui est en avant mais ce que total bon il est mon producteur. Je réfléchis un peu, je me dis, bon, ok, d'accord. Ah, c'est lui qui avait sorti la chanson des musées quand il est décédé. Donc, l'art, Wanazo, qui a Kimi, Kuna, na Congo, a Yene Kotoyo, a s'installé dans une pause. Voilà, la vérité, vraiment. Chercher un musée. Les compositeurs dans les qui sous-id. Ezaki sous-id, cassé, il y a colo idéologie, wana. Vient ngai wana vient ngai maestro nga be banana batute wana vient ngai vie ali be na ndé na ye yo pour li na ndé na be na ndé na nga ya belé yango le comme no producteur non producteur ezalaki ya yo mon coproducteur ya yo mon co oui ezalaki déjà ambition na ngai ba ambition na ngai na ngona bandaki na ba production ba concert na beta na ba moyen na ngai moko et pour avoir des moyens pour le faire bon j'avais un peu de moyens na bani kokoli sa masolo ango et puis ce total bien lelo na musique lelo ba producteur pena ba producteur ba ko produire ba monsieur ba pena soutien baza soutien parce que disque te kamasune sa liboso te lelo ko ba YouTube faut comment na ba nombre de vues pour YouTube ba futa et puis ba la rango peler mo ne tikaka donc lelo ba producteur ba te ba misa belé ba eboye ba yebi ko sa banzembo mais ceux qui azana makokité à kota studio ni tinga ba ATTH ça c'est mes propres moyens donc il faut avoir la volonté il faut avoir aussi les moyens donc à côté studio na sali na sisi même deux clips parce qu'il y a 3 chansons on a déjà réalisé 2 clips ça sort bientôt et puis le 3e clip na ko sala après donc eza mutfo za na ambition faut lingelo kozo sala et puis mongongo nzamba pesa ngai bato babenga ngai dessous à centre mongongo eleng et c'est vrai que je suis mongongo eleng na ko tika ngo boyete il faut bato ba yo kana bimsa eloko na zakati na nga quoi tu que les enquêtes parce que ça a toujours l'habitude tu ne peux pas recevoir sur ton plateau un chanteur un compositeur quelqu'un qui chante sans pour autant à sa seule démonstration en dehors du studio. Parce qu'on a une angate, bon, on peut pas nous comme on peut pas valider pas na bango. C'est bon, on a quand même choisis ce que tu veux. Neti nzembo ya Alia, batba yokata moi hein. Voilà. Alia, mama,
Ça a l'air de devenir malade, cet amour. Moi qui ne rêvais plus souvent la nuit, j'ai commencé à en avoir peur. Bilangana lodinde ami kakatano. Je pense à toi, je fais couler mes larmes. Alia, nabesana teo. Alia, kolia malamu teo. Alia, pongia malonga teo. Pasi nyoso sepo na yo. Walala, walala, wala, wala, walala, walala, wala, wala, wala. Ali, 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 abanza mokolo tokutanaki na yo, Ali. Ali, je t'aime à la folie, Ali. Je suis au plus profond de la folie. Ali, maman. Ah, je vois que c'est pas l'autre Alia. Là, quand je l'écoute, c'est pas pour elle. Là. Ça, c'est pour une autre personne. Babambi comme Alia. Pour aller battre que ça y est. Je sais pas. Donc, base là-bas, avec musique, pour musique, et bêta mikuna eza maramusus. Moi, na yembi na français, na yembi lingala, batu bikolo musuba yoka. Donc, c'est ça. Dis-moi, et ça là, on est là, on a un nombre de vues que j'ai vu, dingue ampleur, et ça là qui, malgré que c'était pas toi le compositeur, donc l'auteur-compositeur, c'était pas toi. Et ça là, on est comme on a ampleur, ou on a peut-être que tu t'attendais pas, hein, mais là, au monde qui en gros, qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, au moins, nous avons vu sujet à sali musique, tu combien on bison balai, tu vendu, na koti na yembi. Donc je fais aussi partie na composition. D'accord, ok. Donc nzembo, tant que ça la nzembo, na question posée nga, tant que ça la nzembo, tout ça la rango pour ça la succès. Déjà artiste nous tant ça eloko na ye, tout le monde a pena musu pena fond nzembo, mais yemo nzembo c'est bien danger. Vous comprenez? Donc tout ça que eloko na pour esimba, pour batuba yoka pour pesa succès. Alors tant que ça là qui ango na nzembo moko ya hommage ya mawa pona kolela fait présent biso Mose Kabila, mais nzembo wana tango ebandi ko pesa et sali pena que même ngamo pena iko sutuka. Okay. Na kine le roza iko kobi mais ai moi problème. Na yeba na kitana boulevard boye pena ki ba ko tondela ngati ba ko tinga na magasin mo ba bombinga. Ozomona. Donc c'est le komoko et ça là tant que ça les locaux oh il y a après ça il y a les kamanzambe yo moko s'attendre te même net de ça l'émission éviter que tant que il y a on te saper 1 million de vues dans un mois on ne sait jamais mais les restes des abonnés tout ça les locaux bien il faut toujours que ça les locaux bien parce que tant on a yemba kinzembo wana na yemba ki on peut na cœur mawa o ngana lagi na ngoto passion ngana lagi na on a transmettre na bato ba yoki yango ba lelela musée na nzembo wana ti lelo nzembo wana eza référence na nga quoi. Donc c'est ça. Mais quand on zoloba que na bolingo ozotala mamanzambe ezara mamanzambe mais ngana tala na ba émission mususu beta masolo na mamanzambe ba blog mususu ndenge bosalaka hein Kokota et pas. Mais là, tu parles de Dieu maintenant. C'est ça, ça devient un peu. Non, mais Dieu est partout. Hein. Dieu se doit ça, là, ils ont la volonté. Même à ta nani, même à ta banganga, basapika batanzambe. Basapika batanzambe, mais bango baponi na bango nzela musume batanzambe. Ok, pepa nganga pas autant comme nzambe. Ah ouais. Bali banzambe banganga batanga kuma nzambe bali. Donc okipe pa nganga ebiso kena nu avant ngana sa makamna kena zo mbongo mo kino chana na église moko boy. Ah bon? Oui ezalaka. Nganga sengo kino go chambongo na église. Kino chambongo na église okipe. Ouais parce que ça dit pas so batou toi ça ndé. Parce que tout ezalaka nzambe. Tout ezalaka nzambe. Pour ce lelo Satan. C'est la première fois que j'entends ça hein. C'est vrai hein? Si, c'est la première fois que j'entends ça que nganga bino ke chambongo na église. Ouais. C'est la première fois. On apprend tous les jours. Mais dans le bien, les pasteurs, les simbi, les kisi dans l'église pour na batuba yaka, dans la loge, et ça c'est quoi? Donc Dieu accepte tout. Ata la kakaka. Ayebile a réagi ça. Il y a des pasteurs là où chamino le bon qu'on est bien. Moi je connais une prophétesse ici en France.
soki atie boye bato bakwei bato bazomona ye nini te eza ya faux eza fondé nazokwesa bato azokwisa bato me na ndenge ya mabe mais sikoyo so bato bakwei et ça pour quelle fin en fait ebele bakendeki kaka ke batie boye akwei après okwei résultat otelemi. eza nango te okwei kaka otelemi kaka marke dingwe il y a des pasteurs qui font ça. Ah ouais? Les pasteurs rebelles, so totali bien, l'air mon pena tellement na po wana. So totali pe bien, nga l'air mon na monaka. On dirait ba pasteur beno ya solo ba sur 1000 ou 10 000 ou 20 000 ba kozaka 3. Te bazé belé. Ya o bena ba samena na bo solo ba mingi te. Bazé belé. Moyo bi bon nyos. Bazé belé. Bon, na oloba na expérience dans ma vie. D'accord. Na vivre. Tant que sur 10 ans, tu as sur mon côté, o tu 1000. Sur 1000, 2000, 3000, bah on tam sur 3 gars. Le reste c'est pena tout, bazota la likonda, ba koti ba masolo, ba nini tomoni ba msu ba kufi na ba pare ya passer te ya kufi, mais Babi qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, tu veux qu'il mange où? Bali à wapi. Ti ba kota ba musique, ba passer belé. À côté de la musique, pour ça, tant à télé, mais à l'obé, bien tout, bien, bah, ma bonne, ça, bien, bah, là, on les montre, on a pas bijou, on a pas si. Et belé. Vous comprenez? Donc, Nzambe Azali, à Talara, à Ebi, à dans l'air, naïe, à Jissa. Na rôle batté parce que nous, les musiciens, tu es bien Nzambe, non, 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 tu es bien Nzambe. Bobi Nzambe, mais vous savez, vous savez. Oui, ben, après, là, yo, bimi, na makambongo. Ou bien makambongo ou bien pendant tu sais que non Nzambe azali attention na sali boye ba senga chelo ko boye sauter boye baluka boye ngana beta musique na saelote depuis que j'ai commencé na saelote ATTH saelote ti elote Nzambe ka eza na nzemba louange te ya adoration pété na fingi pe mutu te oyebine na nzemba ngote ezali ti mobali aza kolelela moi si na ye. Et je pense à toi, je fais couler mes larmes, na mesanate. Donc, na fini moutouté. Nje mangi lobi mabe mote, aucun na téléphone, na lobi mabete, aucun na au troisième mois na lobi mabete. Donc mabe ezate. Biso nyos to beta la musique moko. Na bato église to beta la musique moko. Biso peut-être mingi na place ya chéri, na yemba chéri mimiche na tieka Jésus-Christ. Non. Bango ba tia rage. Bobeta to beta rende ba instrument moko. Bobeta musique moko te. Ba corps moko, tuni moko mais na place ka ya chéri. Net na ko ba pe chéri na ngana lingaka mingi. Na ba Jésus na ngana lingaka mingi e komi anza. Eza na ngwe loko moko te. Eza na ba choquer ba touté. Non. Maintenant le beza vrai. Ah ouais. Na fingité, je pas parler. Non, au finga. Ah bah finga raté. Et puis ngana ebe ba finga raté. Donc eza maintenant le beza ya solo nde ba non les musiciens baza bato ya Satan. Non, eza bongote. Non, c'est pas que baza bata Satan, bino mo bosala ke ba o ba longwa kuna. Ba on ba ya ko pesa témoignage comment vous vivez kuna. Alors biso so peut comment on tala so to mo to bi donc côté kuna ya rappel moins genre quoi en fait. Mais on a l'obité. Il y a biso bato ba monaka mais na football ndenge moko na domaine nyonso ka toloba même ba chroniqueur musu ba ko te au nom de Jésus peut-être au bois que la mantana ma nkamba yo te mais ba chroniqueur mingi ba sa émission ba musu ba zapina ba kisi na bango pour ça ne pas na kana plateau bolo ba makambo pour na ba vu pour ça lupe mbati na lupe mbani wana bato ba okabela bato bano ya ko pesa ka ba mbongo donc ebele bazo zo qui c'est ça partout et ça la musique te qui c'est ça partout dans le domaine tout on a dans le domaine tout il y a ceux qui pratiquent c'est ça donc si ça qui dit bah t'es naza qui dit bah non même pas vieux non hein non même pas vieux vieux mon bendre je sais même pas c'est quel vieux nga vieux nanga koyeba musala na yo oyebi musala no ngai na yebi musala nga ya na ndenge tozali ba musicien ebele pe baza na bango na banzela na bango eza nango bon na bakoko na biso tanga ba ancêtre na biso ezali nango normal eza nango normal na ba coutume mosusu eza nango normal moi je suis pas là pour dire que oyo eza mabe bao bake kuna mabe non moto na moto asala choix na ye te parce que yo saki déjà choix na oui na la ba témoigner mosusu ebi si ah bagas osala choix na yo te nga nasala choix na ngai nasalaka musique na mayele nango nzambe apesanga
parce que tant on a yemba banzembo par exemple album nanga les ambassadeurs bato balba ah des sous tant on yemba Pepe Kalo ozomona pene Pepe Kalo yemba lokola d'alliance yemba pena sona yembi lokola evolo na ke donc ezali don ezaki c'était bato ba comprendre na beta album ya remix ya 15 titres tant on yemba d'alliance yoki d'alliance sona yembi Pepe Kalo yoki Pepe Kalo na yembi Rochero yoki Rochero donc eza don mayele wana na ngona lolemo nange yebi comment rouler comment arriver à niveau wana donc ils ont don déjà à part bateau ba oloba mais ils don. C'est quoi la dernière chanson que tu as chantée avec notre papa Pepe Kale? Oui, Pepe Kale na yembi banzembo ebele na Empire. Ouais. Net album na Suka Cocktail na yemba presque banzembo nyonso. Album surtout ça album to yango ça ba reprise ba bonane to bandela ka ngam na yemba en tout cas na yembi mo banzembo ebele na Empire à part ya Pepe Kale ba Papi Tex na album na yemba ba Dilu na yemba donc non, bon, peut-être si ma mémoire est bonne encore. Je me rappelle encore, il y a des cris là-bas, au Banor de Baque. C'est comme si vous étiez en train de faire les incantations, en fait. N'importe quoi. Toyoka yango neti balobaka eloko mpe kala yemba amiminani kaka yembi na ye kaka na bakor amimine na ye bato balobi ke ezali o aza koevoke te ntango aosala yango biso tozala wana nous on était là alingaki eloko ayemba azali na bula yemba elomoni baindien bayembaka mais comme ayebi na bango te amimine na ye na bakoro wana na ndenge abwaka baloba lisusu ndenge abwaka oya matani mbengu wana abwaka ezalaki association ya bana matadi komona yango mbengu bayaka na studio ndiaye wana toza koenregistre ozo comprendre babia vie bwaka biso Pepe Kale abwaki bango après basenga même match tobeta na bango na terrain sosa association mbengu tobeti na na mbengu ngo na cha 3 bi non c'est moi bon chanteur ça soso football tu joues bien au foot 3 bi go tozalate tobeta biso tobeta na bana matadi baye tobeta na bango nini wana alors bato batikala na image wana eti Pepe Kale bage mbengu donc bazwakisa mbengu non c'est faux même Sakai eza nango nini eza bakri mais bato balolaka makambo. Mais c'était à vous de venir expliquer aux gens qui c'est... Pardon, balobi que tu gagnes Pepe Kale akufaka 3 jours à la Bukaka tant que akufa ne moi sinon non Pepe Kale bon comme c'est Nzambe azaki mutu comme tout le monde azaki mutu akufa te 3 jours bien là la 3 jours bon à la muka et c'est zarakate na déjà ba été tamso na baité ah bon ni maman na voyage na zalaka na tout le temps tozana il peut linga trop donc fabenga tout le temps na chambre na toza na beta ko histoire na concert na beta na venu bo maison internet na yebaki ce que le connaît là il faut na yebat quand même. Non mais c'est des choses qui se racontent hein. Des fois on a envie de voir tout le monde a clair tout yo capé pas tout monde azaki proche na ye on a biso pe moi ba qui proko wana ya ko de ba ke non tala ezaki boisaki po ezaki yangote bat babeta toujours masolo oyo bango balingi ndeka mtazo kanisa beti solo na pas beti solo tam so pe ka bino na bino nde bozaki que na tout mutu mo pa linga ka sali abeta moi buzz moko bo côté moko boye abeti ne pe solo to beta solo mo boye nangana mo boye une femme qui des sous voilà bien va vivre na pisa kimba tsegeti ba o bana na kimba tsegeti ye pa ke musika kuna poali musika boye donanga moko na seki donc mutu na mutako beta ni solo na ye na ndenge ya lingi batu baloba na yo kana batu baloba keno des sous gwa danger bon siko gwa danger musalo na sala ka siko mongongo yango bo sepela nango bo siko bo tele msero liboso non ils ont savoir faire pour me souba ba so succès boy nzoto boy pour me souba zali asara banzembo au moins ezara nango succès te ezwaka nango ampleur te et que na musika tiens en fait mais ça arrive. On se dit
ya simba faut simba na mutu mo yebisa nga dernièrement bien il faut simba asimbi na okisi yango ezo marcher te tu comprends c'est comme si votre musique ne marche que avec ba fétiche ngauta avana no nini wana na kini bat balobaki de susa banga akisi de susa yo ma grand chanteur banga agwa yango ke poto te est-ce que na ya poto na est-ce que ki ya poto pe faut que zo akisi ye poto la o sali nzembo wana par na ola ozu ya kote ya nzembo wana muzemba mo non nzembo wana ezaki esalami nango toye kosala empire fondation oyo nazaki fondateur premier fondateur tosali yango tozwi contrat toya orchestre mobimba empire fondation toya groupe mobimba toya balodi papa bio toya babia dokolo si joli bébé bango tout baya na groupe wana donc idée na ngai yango emema mpe bamasa tous les autres wana kati ya mikili oyo na bino mpe bozala osala orchestre na bino surtout bajoli bébé ya dokolo tozwi contrat na Rigo Makengo ta amemai biso na poto toye kobeta na poto tobeta lero na LC ezalaki tokoma tobeta premier concert na LC tobeti na nini na cabaret sauvage tobetaki mwa baconcert après bon non ma question c'est savoir orchestre ndengo osali sikoyo boye bajoli bébé badokolos badani bato nyonso tobovoyage na bango baza na kati to il y a juste quelques têtes où il y a que toi moi badébrouiller vie na bango c'est ça la question en fait non tout le monde ali awande toyaka non azali na poto oui mais na orchestre oyo lobi est-ce que bango baza na kati pe ou bien tu es seul non là je suis seul ok d'accord donc mais tu collaboreras bien petit nanga to benga na badokolo c'est joli bébé babia lodi aza masa to alaka to ala nekutu tozali na podium moko samedi oyo tobeta na fête ya bana yolo moi j'étais invité na montagne podium na CPC pe batu nga na signé contrat na part nanga na ba organisateur nazalaki wana to yaki podium moko na ba lodi lodi motindo ba salam donc là Naza bato empire tozana bango te mais tous coopérera bien Juna Mombafou c'est un ami on s'appelle des fois donc il est présent à Paris non il y a à Londres d'accord oui donc nga pena si c'est un projet na nango pour la première fois à Paris Moïse Mbillet en concert live le samedi 22 novembre à l'Arena Grand Paris. Les billets restent disponibles sur Ticketmaster. Sécurise ta place pour ce moment inédit. Dans un projet na ça et puis tozana to solo li solo moboé to ça eloko moko pona toujours net to bien pona ko pire ngo ezala kaka ouais c'est quoi la chanson qui t'a vraiment c'est une chanson qui chanson phare oh ezaka lelo yo so kanisa ngo nzembo yo il y a notre le papa feu Pépé Calais bon Pépé Calais grand souvenir ne asuka to tikala na ngwe album ya cocktail yani ngara saladindi kotala pambanga na tale ngana zangi maloba pourtanga na sina kobe ko yebisana yo bolingo ezali koswa donc on ezali chanson oyo esimba ya de simba ki pena album wana tilelo nzembo wana soki betameno na fête bat babinaka eza banzembo pe biso to pesa ba idée et salape ba idée na nga na pesa ki pe na baksaki moi un nga nzembo wana simba vocal na ngeza vocal ope kangaki na nzembo wana danger donc grand souvenir na ngeza ka ya nzembo e pene tikala ya Pépé Calais za yani c'est quoi d'apprendre na yo qui a ba recherche na Monique Moana ton fils Fabrice de Souza à Koti na Zaiko Langalanga. Oui. C'est quoi yo ndenge bi monde ngo ndenge zalaka. Yo yebi makambo ndenge zalaka. Comment o accepter que moi na akota na monde wana oyo yebi ke monde ne ya bien te. Bon, oui, monde ngo eza moins compliqué mais yé moko lo na loba na yekaka tambola ndenge nga père non na tamboli. Lokolo yebi boulot ngo po petit c'est un grand chanteur
bazwi pour na ngate pour na kombote bazwi pour un grand chanteur Jossar azali na besoin à rajeunir groupe azwi pour na Théo non ngana la pire petit na été azwi pour na boulot c'est en tout cas il est parmi très bons chanteurs ya lelo na zaikone bazawana donc ngana pesa ka conseil Zala Mayele bikota kotate sala musala na yo ndenge po muta okoka yo te parce que malobo ya ngai nde mte protéger parce que c'est moi naza pe en contact na le père ngaza papa na yo muta sala mabeti donc na pesa ke conseil à salaka musala na ye c'est tout. À Kossi depuis quand? Ça fait combien de temps? Oui, à Kossi déjà ça fait 6 mois, 7 mois hein. Donc ça déjà voyage na bango belé ba uti ba Dubaï ba kende ba Guinée donc ba Guinée ba auto kende tout kalaté wa soki azalaki et bien dans sa kotane kalaté azali mais moi ce qui m'étonne aux autres bango na légèreté mon bozo ba que en fait permettez-moi dans le sens que ezali monde mo benga mo na yebi que je crains. Tu penses que ton fils arozala na capacité wana ya ko échapper oyo échappa parce que tokolo ba o échappa pour ba musu ba kufa ba comité zomona est-ce que aux autres bango ce qu'on a simplicité bon voilà c'était le mot que je voulais dire pas légèreté simplicité n'a changé excusez-moi cher internaute simplicité dans la simplicité là et ça là que je me dis c'est comme si Olobi va débrouiller non mais lokola lingi lokwango ayebi yango pe kaka nzambe apesaki ye mayele wana ya koyemba apesi voix wana apesa ye taille mon fils il est beau grand de taille comme son père oui tout ça wa charisme aza nango tout mayele aza nango voix aza nango nzambe mutapesi abotami nango asombi yango te kaka ye mo vie wana mutabatele te tebi ke monde nango so ezandeli mais vie wana vie nzambe yemta batele pe yemta pesi yemta lukele ba faire wana pesi mungongo wana apesi taille apesi charisme wana za nango donc je sais que ça va aller aza mutu aza mayele aza et puis aza mwana atangi aza ba te a rôle kana teva finga mutu aloba mabe ndenge nga se comporta ndenge aza donc aza mayele ako se protéger malamu là on a confiance na ye. Il n'y avait pas de domaine Moussoussa au Sala à part quoi, être musicien. Pardon? Il n'y avait pas de domaine Moussoussa au Sala. Que vous allez comme musicien. Non, à quoi Sala? Non, yo. C'est toi. Je parle de toi, pas lui. Nabi yo muko. Personnellement, au début quand au début bon dans un cas musicien. Au gros on appelle docteur. Oui, d'accord que ça. Au gros on appelle généraliste et gynécologue. J'ai fait des études. Après naye ko sala comme papa nangai nazaki enfant chéri à papa nangai partout père azali nga nazali azali na ba voiture naye ko ri okumba na ba voiture na biso ceux qui peut ba bon sa voiture moi je suis là donc naye na moi on côté qui mbanse ke wana na yolo bayebi nga nayaki toujours proche ya père nayebi même ko bongisa même voiture nga nayebi bongisa na mécanique na monde ba père ba osala nga pe naza na salon mais koyemba nayebi yango na botami nango nayebi ndenge pe yela te même bato mi bana ondima te ke deso comme ici a deso mtaka calme timide boya lobaka te pour azali bongo nazali trop réservé bato mingi bacomprena te non de sous affaire mobeta musique et à côté de ba groupe papa je comprends donc c'est que il y a comme ça et ça te na il y a comme ça là na bandiko na koli na bando yema na classe ko bana même l'école primaire baza obenga na classe problème ko benga ba parents pour na déranger na classe na yemba d'accord vous comprenez donc na koli bongo même père na ça tininga na internat on a bandi na musique père tininga na internat na mbanzangu na tangi na internat mais ti suka na ki maintenant azongi ça na s'intégrer pena siko na musique pena na vie na ngai vie na muta pesanga pisiko a posanga suna likambango tellement mo na répéter moi muke ba yemba bien allez azunga vie et dit mabungo azali na Paris auto ko 75 ans na ye donc
ye muta azali komona zwinga nazoyembela ye banzembo na ye ti epousse nga baorkestre mo ye kozwa ngai bavie mongo baye kozwa ngai intermila orkestre quartier me bayi bavie na nga soko naki mpe ti me nayembaka danger ti ndenge mpe na évolue na musique ti lelo na mongongo elengi lelo nayebaki te Comment na mongongo elengi nde bato babenge de sous à santo mongongo elengi ayembaka kaka tu continue swana de sous à santo mongongo elengi ayembaka kaka il faut mutangaza au mesana pour rentrer dedans pour ben, vous avez un groupe non? Ouais. Comment ça évolue? Un groupe d'accompagnement na ngai où ils assurent un concert na ngai batu ba jouer quelque part ou donc équipe wana pour répéter te panto yeto beti ndule mobimba le 25 na ozala wana na intercontinental et le 15 novembre na ozala na intercontinental batu baya koyoka rumba po ezali peneti fête moko ya musique rumba batu baya koyoka rumba pour ezala rumba na rumba chiko wana oye bazali invité azali vie na ngai à Brazzaville nani vie Jeskin kozala na vie na ngai na ngambo ya Brazzaville nani ata kombo kimi ngai donc ba vie wana baya bakozala pona na kopesa bango mpe batana bango bachape musala na bango basala Blaise Kunku va vie Blaise Kunku ya ngambo Braza akozala toyemba mpe nzembo na ye vie bien absolu Jessica akozala toyemba mpe nzembo na ye me baya koyoka de sous 60 mongongo elengi na oyemba kaka parce que biso mpe bainvité mpe toza mpe na invitation na biso asola la vérité pourquoi pas ozwa invitation na yo kuna eza classe ebongi na bato loka ya bino basi ya mayele ya vandi na kime na yebika osopa vera masanga te biso tokola bongo na kotaki mbanzeke kuna ya pas de souci ezomona obinaki ndenge nga kolanaki mbanzeke olobi ezomonana ouais, c'était un grand plaisir. Ben... non, en fait... non, le truc c'est que, comment tu l'as dit, et puis un mot de la fin par rapport à tout ce que musique, il y a Sikoyo, la musique Akala, si tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu en penses. Pas musique, il y a eu aux Obeta. Musique, il y a en général. Papa, Nani, vu Nepso Jossar, il y a Sikoyo. Qu'est-ce que tu as à dire pour nos frères, pour le musicien, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, musique, il y a Kala, il y a une différence. Okay. Parce que Lelo, kala ezaki pena groupe bo répéter pena nzembo bozo préparer bo tchebe esprit na bino bozo ta ko travailler nzembo ya omoni ba musique kala même ti lelo so ezo beta oyo kamoka bien na ba connaisseur ba bi omona musique kala ezana ba mélodie pour lelo so oyoki ata lelo na mona même ata ba jeune lelo omona lelo ba bandana ata maloba ya pamba kelia bilo kala babeti yango mpo bamoni danger faut beta po akomana siko ya zo dinga cha faut beta musique ya kala donc c'est que musique ya kala ezalaki musique moko ba tolobani c'était bien préparé c'était bien fait or lelo différence lelo ezali ya moni pe ba nzembo ya lelo eumela te pas l'équipe pourquoi et comment répétition la suite comme ka boké na studio beta boy ouais na ile chabo donc ça lelo moko c'est pas par rapport à ce temps-là, le monde a évolué, il y a des choses qui ont évolué. Oui. C'est pourquoi peut-être que Batiango Zamukuse, ou les Andé, moi, Moulaï, après. Moulaï, écoute, c'est un problème. Tu sais, mais quand on a Moulaï, ceux qui ont bien, ils ont bien. Ils ont une gravité. Mais les lois, Banzé Bakolo, qui a une mélodie penza. Vous comprenez? Ngai na besada boye. Nakokufa fena bo pauvre na ngai banda ngai ba mwana na twakate kakanda mera ko famela bolingo ezali nanana babilo kwa ezali ba chanson inspirée or lelo ça ba chanson inspirée te lelo ça ba chanson par exemple tolingo yembela mingi batu lelo na ba biso lelo na ba jeune lelo bana we lelo tokomi ko yembela batu mutapesi yo mbongo keka na ndako chéri nanga mimi chena lingi yo mingi soko leki mwinde peli tomsa nzima lokuta
mais ça rappelle succès. Kasi yango te, eza génération ti. Ok. Donc, tu es obligé de accepter yango parce que c'est période yango yo. Monde eza ko changer, tu es obligé. Tu obligé que eza mabe te, mais eza bongo. Mais bango moko ba to ba oyo bazo ba jeune ba bimi lelo bango mo ba yebi valeur pe ya musique akala. Loba ba o musu ba yebi na bango ta olega lobi ba viana ba vida te ba viana ba sala pour lelo ezala. Vous comprenez? Même nga nazamuta ba génération ba vieux wana te. Mais pourquoi lelo bato ba pesanga mongongo elengi parce que tant na sali remix na sali ba nzembo ya kala ezali ya génération na ngate. Mais na sali yango bato ba sepeli ba mona pesi pena image ya kala na pesi valeur ya rumba. Lelo soki même na obeta na le 15 wana obeta na nini wana ezali pour na rumba. Donc ba rumba ba ya koyoka ba rumba. Et c'est le 25 ou c'est le 15? Le 15 novembre. Ok. Le 15 novembre. Ah, d'accord, ok. Et le 15 novembre, vraiment, et que ça la boulot bien, on a pesa mbote na vie na ngai ya Lino Barros, eza bangonde oyo ba wi noté photo betsa de Souza. Ba ya Lino Barros na monsieur Keita, Christian Keita, c'est aza mutu ya Ngambo, ya Brazzaville. Donc aza muta Brazzaville aza pe ndingari aza oui aza pe moi ba c'est un mélange quoi, mélange un peu comme toi, oui, aza pe muta Guinée zombra donc aza un mélange yende mutu ya train oyo asali masolo wana ezala amoni ke faut de Souza beta donc batu ba koya ba publicité c'est bani déjà ba komona ba affiche tout et osala vraiment c'est et osala makamba bien quoi. Ouais. En tout cas, un grand plaisir. Et qu'est-ce que tu as à nous dire, en gros, par rapport à l'émission de Tojo Les Canans, de Tovandi, de Ngoyoki, ou bien la dédicace? Qu'est-ce que tu peux dire pour notre... En tout cas, on a CP les mingi. Parce que au Coca Cola, nous pété. On a CP pourquoi d'abord, comme on a eu, on a eu aux alliés journalistes au respecter ba invité na yo et les émissions moko ba respecter ba artiste les émissions ya ba polémique té donc il y a un moniteur na jouer contact na yo na hésitalité parce que na ebike au monde est solo li na CPL parce que on n'a pas parlé des gens tout le monde m'a bien amoututé on a parlé que des ATTH, voilà. Des sous-accents mongongo elengi ayemba kaka bazela bakoyoka. To ba sisi ko bazela bakoyoka. Bakoyoka. Ba biyembande binane betane binane. Ba clip a kitoko, clip esalami ya kitoko, vraiment na image na son bat bazala content na musara sali. Des dédicaces à faire ou des remerciements? Oui, on les a ratés. Na ko dédicacé na kopesa mbote mingi pa ya grand frère nanga maître Vincent Gomez na kopesa lisusu mbote makasi pa ya Jean-Claude Gakoso son excellence na ngamba Brazzaville na kopesa mbote na grand frère nangai José Biziko de Souza na Brazzaville, c'est un grand couturier na beaux-parents, donc c'est un grand couturier, c'est mon grand frère Oyonga na Landi. Et puis na pesi mbote na bana nanga nyonso Fabrice de Souza, Linda, David de Souza, il y a ça la musique en Zambie, il y a sur le petit internet David de Souza, il y a un banzem en Zambie, donc il y a un samedi là et puis na Andrea. Au moins qu'il y a des bons. Hein? Pardon? Au moins qu'il y a des bons. Ouais. Ah merci. Ouais. Le bague il y en a. Oui, il y en a le trois il y a ça la carte. Donc Andrea, Gloria, c'est ma fille et puis étage le grand maître lui c'est un judoka, aza champion na niveau à Kolwezi, ayepe na kina oti ko bunda, aza imbattable mutatika lo gagner été lourd aza judoka lourd nani étage moi nangai donc roi ngabengaki roi et puis na la dernière sixième parce que j'ai que 6 la dernière bébé Sabine de Souza
auto kokisa 19 ans na ye donc auto zwa ba licence na ye bana nga bango na pesi bango ba salam Jean-Claude Koufi Raoul wala na bosalité Godé Mayenga na madame na ye na pesi bino ba salam ya trop monsieur Godé ba salam ya trop ba msusu mais monsieur Zebele na lingi bino trop na linga tout le monde et puis na remercier Peyo maman Mimiche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme il dit, Abi Nazana Bango Kaka 6. Alors, Biboy, Nazana Bango Kaka 6. Kaka 6. Kaka 6. En tout cas, merci beaucoup, chers internautes. J'ai été honorée, j'ai eu un plaisir immense de recevoir Monsieur Desouza Santou. Et je vous dis, likez, partagez, aimez. Nous sommes là dans Solo la vérité. Je remercie à la régie Aristote Mbona. Oyayo, Yebika, Yebisa obligé. Papa Ngeli, je devais commencer par le PDG et finir par la régie. Mais j'ai commencé par la régie. Papa Migeni, merci de m'avoir donné l'opportunité pour m'asseoir sur ce plateau et présenter l'émission parce que c'est mon boss. Et je remercie tout le monde. Vous savez très bien, likez, partagez, commentez. Surtout, ma commentaire a bien eu, et ça l'a bien. Okay? Vous commentez le Kofinga, dites-nous des choses pour que nous changions peut-être façon d'envoyer pour ça là ou fasse tout évoluer mon mouquet. Et je vous dis bien des bonnes choses chez vous. Je vous aime beaucoup et je vous fais des bisous. Bye. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Oka yau awa. Uzomona Kimbondo. Oh la la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mine kula metro. Papa mukolo boya takota musaka. Bisa tanimba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azamona mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na pona kolongola batampo ba mama, banduka ba mama oyo bazana besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba mama oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Ola vimba. Non. Yo je mona te. Oh la kamate. Eloko evanisa mabala. Et ça pour na mibali. Ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko boti. Et autres étaient tellement
vraiment nga mona za victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baponi toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga